bandeko balalia bayokani émission boyei malamu na émission na bino balabala émission oyo nalobakelaka tine émission ya caractère socio-économique tolakisaka bino réalité ya vie province ya Kinshasa en particulier mpe ya mboka na biso république démocratique du Congo en général. Lelo na balabala tozali sur balabala na Zayo epai wapi tozosala constant ya batravo oyo ezosalema mpona régie dezo mpona koluka kobongisa mai oyo population ya Kinshasa banyokwami na yango depuis plus de 14 si je ne trompe pas mai ya malonga ezalaka te yango wana mpe tomona baforage ekotama ebele suite ya mai ya malonga te. Gouvernement congolais elongo na régie dezo nde baluki bamettre bamisala oyo en pratique pour que population va retrouver sourire na bango. Yango wana nga na jode nde tozali awa na bino mpe na situation ya Zayo mpe wapi ndenge bozomona na nsima na ngai bamisala yango ezali kosalema sapitake moi je vais pas beaucoup dire 100% kolala bapopulaire tokokota na kati mpe wapi ezali kosalama na charge pour que tozwa avis information claire mpe précise concernant mosala oyo toyeba nani nde ate yango en œuvre nani nde alobi mosala oyo ebandaki ebandaki kan ekosilaka epui mosala yango oyo bazosala eza kaka mpona komina ngeli to eza mpona bibobeza kitoko kolimba okoyeba yango elongo na bandeko oyo baza awa je dis qu'on fait un grand merci à Kazika du Namon à Poto. Merci pour la confiance que tu as fait. Il ne faut pas comme je disais avec déjà pour que est-ce que la population toute cette fois-ci va satisfaire la misala oyo ya régie des eaux oyo nyokola bango depuis temps epele depuis temps epele surtout na commune ya Ngeli mai ekenda depuis bane epele oyo depuis na bamakasi ya misala na courage tokoma prêtre ya bikomesa kitasa mobimba tokoma kaka bacourage parce que mai ya régie des eaux ezalaka te lelo toki nouvelle ya malamu ya koyeba ye régie des eaux ezoluka etongisa ekolukwa moni bamai poke population bazomanifiama bakoma kosokola mai pure ya régie des eaux. Voilà comme vous voyez en image bomoni baingénieur bakola likolo bamosu baza na se oyo moulin mpona kosokolisa population na problème ya régie des eaux oyo tiokola bango baane ebele concernant mosala oyo bonga mpena binoka ndenge bomona ndenge mpena omona tomona bato ya minene batale banini epane ye ya kokite biso te ya mosala oyo eza nini ekokende wate ezaka mpona komina nzengi monangi kaka to ezaka mpona kuna to eza mpona biprovince ya Kinshasa mobimba na ye nde tokoka bainformation ya mbote jene tokuti awa na mosala na yo yango balinakani ekosalema yako toyeba plan oyo eza nini projet oyo eza nini sana yango nini ekokende wati epuis population bakobenefisela nini na mosala oyo matondo mingi biso tozali société chinoise itec zwaki mikisa ya kosala mosala mpona bayimboka bazwa mai lolenge esengeli projet oyo ebandaki uta kala na ozone na 2019 esika batongaki usine ya sika oyo ezali koproduire mai to mpe débit ya mokolo 330 000 mètres cube. omona ete mai wana ezali vraiment ebele mpona kosunga population oyo baumeli ntango mingi na kati na pasi ya mai. Tobandaki yango tozali koya malembe na niveau ya Kasavubu, route Kasavubu, Montfleury, déjà tozali oyo tobengi ba poste conduite ya 1400 nde koya na biso boye na niveau ya pont Makelele bamonaki mikolo elekaki na mois de juillet ou septembre tosalaki bapoto soit bapile oyo esimbaki ekosimba ekomema tiro wana oyeya na ngambo ya bandaki sika wa bokuti biso na chantier site sayo obenga na ngeli awa mosala tozali kosala ndenge ozomona batechnicien baza kosala décoffrage ya beton oyo toyebeki kokule
bandako oyo mibale tobengi yango na lopoto chambre de vanne. Mosala yango ezali oyo ezwami na directeur Sayo ezali kokende kino na réservoir ya Makala 1. Réservoir Makala 1 oyo ezali na avenue manifeste oyo lokola sana okokuma mai kino na niveau ya réservoir wana po ete na nzela ya réservoir nde ekokabola mai esika lokola serira tozwami bumbu selemao kasabuki oyo akontinue movenda ye akei boye ti kokoma na elengesa na niveau ya elengesa akokuta deja tiyo to mpe conduite oyo deja eza opérationnel toke kopesa ye lisusu mai ekoma ebele po ete ye akende komata makala kino bato yanga bazwa mai bato ya kasabuku mpe bakozwa mai lolenge mpe bato ya kitambo bakozwa mai bato ya bandal bakoprofite tutu na projet oyo. Donc au total tokozala même na 7 à 8 communes oyo bakozala babénéficiaire ya mai oyo esika bomoi tokosala mosala. Donc na soki tosisi kosala bachambre oyo biso tozali plus à partie génie civil tokolongwa awa tochange si toke kosala bachambre de vanne na kitambo bato oyo bazali na partie hydraulique bango nde bakoya mpona bakontinue conduite wana kokoma kofilme ye na kosala continuité kokende kino na réservoir ya makala kotia batio voilà bango bazaka mpona koya kotia batio ya minene kozomona biso tozali plus soki bango batie tomoni awa moko mpe ezali mpona kotonga ndako ya chambre de vanne nde toyei soki mpe toleki esika tomonaki eza na leta oyo tobengi makadam droite route tokataki yango tokala mosala elobana opd atali todebongisa remise ya projet oyo mosala ebandaki depuis mars mais awa nde site oyo tobandaki awa na mois de novembre bazaki na mois de novembre parce que babandaki eza koterase na biso eza toye awa toye juste mpona kosala bachambre na oyo mwa badifficulté ezalaki mpe omona mai eza toujours en permanence na 24 ezali donc on toke na biso wana etrabalaka 24 heures sur 24 heures po ebenda mai biso tosala na surface to mpe zone moko sèche po epermettre na biso tosala mosala lolenge esili en tout cas ezali likanisi ya malamu manda baane tobandi parce que omona aka yo mono tolo bakozala yesu akolanda watana bato bazala komaka po bani ingénieur wa bien biso mpe apo mais non c'est la vie ingénieur toyeli aloba mpe ngana toyelenge soki molima ete lokola tobandi projet oyo po ebandaki awa tobandi kuna mai ebili ezali bazolamba eza mai population oyo ngai na yo tondima solo ete mai oyo ekokomela tuna bandako tokomela mai donc ekozala projet teke ebangi ekatani te mai ekokoma ndenge bakonzi oyo bazali bazosue baprojet oyo ekosala vraimen ete population akozala vraimen satisfait na misala oyo ezali kosala rapela pour que tout la précision, tout macabre, ingénieur à l'office, on a mis au monde en combat, c'est mon salaire tout salema, dengue kaka ingénieur ou tout le bas, a expliqué puis ça fait tout le détail et tout ça là. En tout cas, on espère un paix d'État parce que on va mettre dans le mois de novembre, alors que dans le décembre, on va mais tout le monde évolution et ça ce qui veut dire ça là est symbolique tellement bas. On espère que dengue ingénieur à Outi-Kolora, misala oyo ekopera mbango toute population bakoretrouve fluide bakoretrouve mai bakomela kilote mai ya tobe mai ya natural bino moko bomona na baimage ndenge nini baingénieur baza ocour e omoza kaka mpona koluka solution en tout cas bandeko ya régie lezo totomboli bino botongi makasi na mosala ya malamu oyo bozosala mpona bapopulation ya bacommune oyo ingénieur awuti kotanga entre ingénieur maokimikata kitambo oyo bazalaki na problème ya makasi ya
maille si je ne me trompe pas depuis 2014 le maille et au moins epunga na ba robinet population bakoma koutiliser ba maille ba forage bakoma koutiliser ba maille ya kosomba bomona commune mobimba en tout cas le pont mom maille ebimaka mais bino moko kozomona image ndenge ezali kazokote en tout cas ba ingénieur bazana au four et au moulin pour qu'il y ait il y a problème pour il y a maille ébélé voyez moi je fais que pour rentrer dans ma période, Nathalie Pomona, les autres éléments, ingénieur à tailler sur la suite, on espère qu'avec le temps, on va faire que les autres la suite, comme on a côté au Babanda qui déjà, on y a commis na yango, et puis à Oual, je suis capable bas, et aussi la vie, la tangue, je vais n'aimons les amis. En tout cas, je vais projet ou ingénieur à tailler avec des habitudes de fait. On espère que je vais dans 24 heures. On espère que ma commune a une qualité de gouvernement sur le état d'image, bien que l'eau de la vie. Ceux qui m'ont aidé, parce qu'on peut suivre. Ceux qui m'ont aidé, ma modélé, pour ça, ma tête, moi, il faut être dans la boucle de l'utilisation. Là, vous pouvez m'appeler la problème de la forage, les appels à moi, les appels à moi, inconvénients pour la boucle de la vie. Depuis que mon parti, pour que nous avons fait la vie à la population, la signature a, au besoin de mon salaire, les salema, ce qui réaction à vos amis, maintenant, vous avez au salaire, pour que vous alors comme je disais, vous avez à dire à la population concernant les salaires au salema awa, pour que tout le monde c'est mon abonnement, les amis, tout ça, c'est pas y arriver, je peux dans mon salaire au to yebi ke régime de maya yebi ke na depuis ba comment continuer ba courage na lobaki ba maya ko soma au mona bidon 500 700 1000 francs ça dépend voilà pour nous les voisins à wali vous êtes témoin à mona misala on est même ça la la moi so la mona na ye bazana misala ko so ka ko bote de ko to moni ofandi awa uta ko na yo kuna misala ya ça mais parce que ça un ingénieur avec un projet moko oyo la bénéfique pour la population pour la commune de Ngiri pour la commune pour atteindre ba kondo yo oyo ko loba nini pour la misala oyo misali ma chef de l'État c'est parce que les acquis projet moko oyo les acquis projet atala depuis Kabila zalaki awa sengelaki fallait pas ça là mais basala ki yango te omoni président na biso avec initiative ya kopesa marché epa bachinois manière ke no bakotisa biso mai na commune ya Ngiringiri parce que commune ya Ngiringiri eza commune moko oyo ezali ke mai pena eza pasi parmi bacommune oyo eza ke mai ebimaka penaki eza Ngiringiri Kasavubu, Selembao, Bumbu, nous avons un peu un problème en maille. Alors, chef de l'État a fait ça qui initiative, que nous avons côté la biso maille dans la commune d'Ngiringiri. Tout le monde qui va chez nous, va ça là. Nous savons là-bas, vraiment vous savez ce que nous disons. Les mailles, ils ont juste la Kantiach, parce que les âmes, tu as amené le fleuve. Na Kanchak de mukaza base ya ko distribuer ba mai na ba commune oyo singeli ko cha mai ko baza na difficulté ya mai c'est un peu ça. Comme tu disais, tu es intervenu beaucoup de la population d'Engal à Logi, à Tazatema et Somaka. Je ne sais pas si vous avez espère que vous ne pas la population, parce que pas qu'il y a mai oyo de mais vraiment population va vivre un moment moins temps. Et donc là, c'est juste des eaux.
chef de l'État congolais avec une déclaration pour que pas pour la population, surtout il y a des trucs qui a en tout cas on espère que la déclaration de l'ingénieur au bâti pour que ça la musala qui stock pour que musala que le banc puis aussi que soit ingénieur avec musala et du temps et de laisser bander quand novembre alors que tu as bien en décembre. Tout le monde va déjà faire la fin. On espère que ça va pas passer dans l'étape pour tous. D'ici 2025, la population a mis la maille à l'eau, a mis la maille au yo, a mis la tête depuis l'année belée, a passé la maille dans le moment, on va se faire la route de la facture dans le moment, comme il s'est douané, on va le début, on va le c'est la vie. On espère que la vie, on va se ça. La commune, il y a la commune, c'est les maos, concernant les travaux et tout ça, les mamous, pas réalité, tout pas bon, c'est la somme, il y a régi des autres, la population très satisfaite dans ça là, au régi des autres, et tout ça là, au nom de Goma. Novembre mais comme je l'ai dit décembre donc on a dit ça là malé mais donc déjà vers la fin pour que les canalistes pour toute la population va mis la maille qui faut maille régionaux dengue na loba ki to moni papa afin awa chef de l'État. C'est bon. Chef de l'État, ça vous savez bien. Hein? On a très important que tout ça va ça tout le monde a un siko dans la salle. Mais ça là bien. Population c'est tout dans mais ça bien. Merci beaucoup. Travaux et construction, il y a vous comprenez, je ne suis pas du domaine, travaux et construction, il y a puis ça là pour permettre l'énergie des eaux et si dans la maille dans la zone dans la commune et le la commune à Kasavubu, Dirindiri, Telembao, je ne sais pas moi, plus de 8 communes pour profiter dans maille oyo c'est ça là le but qui a assuré que ça oyo que maille et d'aller maille moko to et vous maille va compagnie on pas content à la combo voilà on est déjà arrivé à la fin c'était ça bien pour ça là comment est-ce que la on va lancer des travaux de construction il y a un canal oyo tout ça là que maille arrive de ya propre et légal dans la commune oyo to outil pour ça vous voyez l'image je voudrais remercier cette image en bien ingénieur bazali au cours et au moulin pour que baluka babota biso problème oyo etali ya mai oyo balekala to bakimisani nango mwa bane et oyo population ya Kinshasa bakimisani nango mwa bane ebele en tout cas c'est qui oyo ezosala esengo na misala oyo etake babani yango na mwa ta ya mokie mais misala ete mbango dans un mois komona misala ezosala maboye en tout cas soki misala ekomi na suka eseki na suka en tout cas moi je dirais surtout na baautorité soki na mokonza mboka kompagnie oyo eza kompagnie ya malamu ya kokontinue kopesa na ta ya mokie kasisi misala boye oyo deja bakompagnie ebele ezala babeti bango mbongo bakokontinue te bati batiki na bango mpe bakobanda te bati batiki na bango voilà on est un peu presque à la fin de cette émission balabala oyo toyonera bino réalité to mpe quotidien
bien. Il y a un peuple congolais, je ne vais pas boucler ça pour autant que je remercie. Je vois comme ça, pose que je suis autant que continuer que dans la combo, ne va pas avoir aussi les pieds quasi ma coco, ça à Kabata, la terre, à vous aussi, ma puta, Henri Kitata, Neso, Ilunga, Derby, Rita, Ningi, Pierre, Oma, Obama, Couture, merci à eux, Sandra Fashion, le livre chéri, et pourquoi pas Milette, ma petite, coupée par Annie Souzu, remerciement à qui on a beaucoup de voilà, c'est la France qui a dit non, Balaba, la haute de la Carabine, quotidien, population chinoise en particulier, les populations congolaises en général, et qui doivent pas, mon colonel, et puis le prochainement, qui nous a fait une sélection à Balaba.